Allô, bonjour, bonjour peuple congolais. Et ça, on a vu nos mamans Chantal, na lingi lelo na solo na bino mamuke peuple nanga. Comme d'habitude, les alaka kanet lobby na butu vers 3h du matin boy na bana la prière nanga en ligne pour na la nami ba prière na butu en ligne. Peuple, na tombé na vidéo moko boy comme par hasard, José Makila a fait sa discours liboso Joseph Kabila. Azo yebisa Joseph Kabila ke aza sisa bidimbu azo kumisa ye parce que azo linga atonga soki aérogare soki nini kuna soki aéroport kuna na Congo. Nani na yebisa José Makila. Ah José Makila. Yo oza na soni te José Makila. Yo José Makila telimisa peuple congolais peuple José Makila telimisa bino yebisa bino nini. Ayebisa bino ke peuple soki bo telemite ngonga ngo yango yo soki bo telemite Kabila za mutema mabe alingaka ba Congolais te alingaka ba Kinois te ngonga o soki bo telemite katoko kotla bo umbu 30 ans na Kabila parce que za mutema mabe. Osomona peuple que José Makila telemisa ki bino pona nini? Pour comme ministre des transports, pour comme vice premier ministre. Yo José Makila za na sonité, yo kele benga Kabila sisabidimbu yo. Yo obosa de ba déclaration no studio sala pona Kabila José Makila yo tato yo mungala ndenge nini yango yo oza mungala ya zoba oza mungala ya pamba oza mungala te oyo kiti ba congolais soni oyo kiti bangala soni yo José Makila yo José Makila c'est-à-dire que li bumuna ona munenga na etondi nie wana e matio na cerveau o comme na maladie mentale. Oza vraiment melidiamba. Oza satanisme yo José Makila. Oza vraiment sonique scientologue. Oza linganga. Oza ndoki. Yo José Makila yo. Yo José Makila yo oke de ko loba na Kabila ke aza sisa bidimbu. Bidimbu ni nango Kabila zo sisa kuna na Congo kuna na Kinshasa. Kinshasa ekobeli biso salité José Makila. Kinshasa etondi mbindo. Ba maladie ya ndenge na ndenge. Bana mike ya 8 baso sala kindumba na paka juma. José Makila yo. Ozobona bana mike na paka juma te ya 8 baso sala musala nzoto pona ko lesa baboti na bango parce que passe comme na Congo. Yo José Makila zo benga sisabidimbu, Kabila sisabidimbu pourquoi? Pona salité o etondi na ville ya Kinshasa. Yo José Makila zo benga sisabidimbu pona nini? Pona ngazo boma bato baso sala ba marche pacifique. Yo José Makila yo. Ozobenga Kabila sisabidimbu po a commission ministre des transports bana no bazo lia mwasi no bazo lia famille na yo bazo lia yo moko zo lia comme munene lokola taureau José Makila obosa ni tango bana ko finga Kabila bana ko critiquer Kabila d'ailleurs Kabila ngwaza zoba mutu lokola Kabila ona ndo mabino ba José Makila bino boy akangi yo waki yo na prison et café la wana o nyongi malamu parce que bino ba José Makila bino bato bozo quand ça passe na Congo bozo induire pe Kabila ngona erreur parce que comment se fait mutu azo sala mabe o yuso ko applaudir ye ozo no bakia aza sisabidimbo aza malamu a edara yo minga laksara yo musala alors dernièrement le baki ke bino ba congolais bozo na besoin te ba laksa bino musala bozo na besoin ba aider bino te parce que bino boyo bino so le bimaki na monoko na yo o bozo dango déjà José Makila tala omoni lelo oyo na sali kaka mwa vidéo ya muke pona biso ke yo la prochaine fois oyo kanga bien yo José Makila yo za na sonité José Makila oza na sonité José Makila yo oza na sonité oza vrai cibalitaire donc bino ba millions et tondi na mboka na bino ça vous dit rien donc bino boligi bo fanda na se à table bozo lia mikuwa neti ba mbua ba cibalitaire ba rwandais bazo bua ke la bino mikuwa na se à mesa bino soit disant ba diplômé soki ya ba école nini yango ba université nini ma yele na bongo ezate nie mata na mutu comme ça maladie mentale bino nyos tu ba zoba kuna na Congo kuna ba opposa ya pamba bato pamba na ba rwandais ba illettré bazo nyonga bino bozo ko gumbemela mutu pamba na Joseph Kabila yo José Makila yo penza zoba na bino bozo na ngwana boza penza bato pamba yango mona ngai Chantal Mamona landa asubino ba opposante pona leki bino mayele na mona ke boza mayele te boza bazoba bosala ka politique pona mbongo en fait bino bolingi bozwara ne mbongo na sima ya bato wana bolingi te bino moko bo gagner mbongo
ya propre pays na bino moko. Donc boza maele te. Boza maele te. Peuple congolais, il faut atika kolanda kabino parce que boza ba aventurier. Aventurier liboso. Ezande yo José Makila oza vrai vraiment